Ingeta, la famille Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, la famille. Kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya koinda, kolala kolamuka na ya kobeba, kane na yebisaka bino, dossier sur dossier, situation sur situation, makambo sur makambo. Eza ya koinda, eza ya kobeba, eza ya pasi pe mawa. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandekunanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate. Bomona biso toujours et encore toye, cela veut dire que ba dossier ezali, ba situation ezali, ba makambo ya somo ezali, ba makambo ya kili ezali, ba kambo ya koindisa ya kobebisa ezali na ndenge moko ya somo. Toye lelo na makambo ya papa na biso Pascal Mukuna, na bandi ebela batu toyebi papa Pascal Mukuna, ebele ya batu basepelaka pe na ndenge asalelaka nzambe, batu mosusu badingaka pe ndenge alobaka kande na yebisaka bino. La famille dossier eza nini, makambo eza nini, ba situation eza nini, ba circonstance eza nini. Avant na ya kokota na mozindo ya makambo, avant na ya kokota na mozindo ya situation ekozala malamu et encore malamu mingi, na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazo Kazadi. Na système pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Toye na dossier ya papa na biso Pascal Mukuna bandeko nanga kande boyebi mama Étoile soki aye, cela veut dire que ba makambo ezali, soki aye, cela veut dire que ba dossier ezali. Na yaka kaka dans les vides te, na yaka kaka na luenge te, na yaka kaka te que non parce que batu balobi, parce que batu basalité. Ngana lingaka toujours koya soki na monike ba dossier ezali, yango na lingaka toujours koya na lombango. Mais soki na monike ba dossier ezate, en tout cas na préféré nanga na vanda. Lelo oyo toye na dossier ya papa Pascal Mukuna. Ebele abatu bayebi papa Pascal Mukuna azalaka pasteur, azalaka révérend. Au-delà de ça, pasteur Pascal Mukuna asi amikotisa na ye na politique. Natango ya Kabila, Joseph Kabila Kabanje, amanaye koloba te parce que bakangaki ye, babimisa ye, alors après kaka kolongwa kobima ya Joseph Kabila Kabanje, tango ka son excellence Félix Antoine Tshisekedi ayaki kozwa pouvoir de son côté pe amonaki c'est le moment il faut na s'exprimer. C'est ainsi que de son côté yepe ayaki kotelema, yepe akomaki koloba. Akomaki koloba to mona batu ebele ba osepelaka na ndenge alobaka, batu mosusu pe basepelaka na yete bazo loba ke non azo sala bongo parce que son excellence Félix Antoine Tshisekedi na ye baza batu ya ekolo moko. Bon ngana yeli awa makambo wana te. Ane ya sika, solo ya sika.
Bisika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali et salakate. Pe ezamukie. Mama azo sepelate na mbetu. Na gavke. E lamuki. Feti e zongi. Ba mama e. On a ba problème ya mabota. Myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans. Mama okobota mwana. Yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme. Ata mwana alobaka te. Mokulu makasi. Tope alalaka te. Tozali na solution. Na gavke. Bona loposo. Totikali simate. Vergete. Babengi nduta. Bouton. Tache. 5 jours ya bamba. Oteli lokola lilala. Teint uniforme. Tozali na gamme complète. Ya copacola. Ya injection. Ya comprimé. Ya suppositoire. Esengo ezali. Mama. Olingi ovindisa. Tolo pesima. Sans opération. Benga biso na lombango. Papa. Mama. Yo oyo otungisama mingi. Na maladie ya hémorroïde. Interne. Topé. Externe. Yoka. Na 2 jours ya bamba. Omoni changement ya solo. Ebongo. Bona bokono ya diabète. AVC. Tension. Topé. Obésité. Gavker. Golo solution. Perte de poids. Naturellement. Okokota salle de sport. Théo. Na kisi ya comprimé. P injection. Na Gavker. Ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. De retour la famille na bandi ebela bato toti kolanda biso nyonso kande to beta lisolo ya santé pona bande kona biso nyonso bozana problème ya santé bobenga Gavker. Bande kona biso mosusu oyo bazana problème ya mabota. Solution ya makasi pe ya malamu evandi nango ka na Gavker. Eza bongo. Soki yo moko koboya emitali yo moko. Ngana yebisaka toujours batu na rekomandaka toujours batu bisika biloko ya kitoko ezali nde bisika oyo ezalaka toujours bientôt kendaka. Kozela te ke non mata ekita nde wa bandolela mama Etoile na tikala kobetela biso lisolo en tout cas bolongolanga kuna. Awa Gavker ayena ba solution, c'est le moment bino peu de votre côté bo profitaka. Voilà la famille natia la bino nanu ba makambo ya papa na biso Pascal Mukuna makambo alobi awa en tout cas nga ya bino mama Etoile Nines TV na rozonga nanga sima pona komeka koya kosala analyse na situation oyo kaka ndenge situation ezokende. S'il vous plaît la famille bosunganga na ba partage, bosunganga na ba j'aime, ba commentaire na bino ekosala malamu. Biso tolingaka toujours ba commentaire ba partage yango esungaka biso tokende pe liboso na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Tolanda papa na biso Révérend Pascal Mukuna ngana ozonga simapo na analyse. Amen. Amen. La banze vous a se souvenir que semaine où il est. Parce que vous savez la semaine passée, on avait fait une prière avec vous ici. Cette occasion, nous faisons une autre prière. Le peu de paroles que je vais dire, c'est quoi? Mais de paroles, c'est que dans ces pays, il y a certains papas qui pensent que occuper les fonctions de l'État, c'est les papas qui les ont donné ça. Ils seront jeunes. Ils vont vieillir toujours en gérant le pays. Dès le gouvernement qui vient, il faut toujours être là. Donc commencer avec akosali identité baye tina Félix bazo créer kaka union sacrée ba cash ba MCC kaka po basala na kati seulement pour être là dedans aux affaires. Bano bazo tanga ba jeune bango ba ko place. Les jeunes qui étudient et ne vont pas gérer le pays. Bazo créer kaka biloko ya kuchakala. Créer toujours des histoires pour mettre des cas de blocage. Non, il faut regroupement. Faut qu'il y ait un regroupement. Si tu n'es pas dans un regroupement, il faut disparaître. Ces choses doivent disparaître. Il faut basoper ma poste. Amen. Dans ce gouvernement ici, ce n'est pas un secret.
Constant Mutamba, il s'est distingué par sa façon de travailler. Il s'est fait avocat, il était faible. Aucun ministre de la justice n'a jamais fait ça. Il appelle quelqu'un. Tu vois, je vois, tu plais. La parcelle, on t'a dit comment? Parce que la personne, c'est un général. On appelle le général. Remet la parcelle d'autrui. Et la parcelle revient au propriétaire. Non. Kaka bato ya zalai ko loba ke mutu na zo mone bien te azoyi baba mo ne basali po ifalo bango pe bazo sagana bato suba kanisa ke mboka ezali kaka bango. D'autres pensent que le pays leur appartient. Non. Non. Donc mutu azo sala musala malamu balingi te. Celui qui fait un bon travail, on ne l'aime pas. Si nous allons à leur manière de faire les choses, ceux qui ont volé peuvent être à combien? Ils se sont acharnés sur qui? Et la chose dont vous n'avez aucune preuve, il faut démissionner. Il doit démissionner. Mais il faut démissionner. Azana imité et il faut total nan est-ce qu'il faut que l'on la yango mais awa il faut démissionner l'on nan mbamba moto atambusaka mukiliza nzambe. C'est Dieu qui dirige le monde. Avenir ya mutu nyonso zana maboko nzambe. L'avenir de chaque personne appartient à Dieu. Je leur dis ceci. Constant Mutamba, peuple congolais. Il est dans le cœur du peuple congolais. Maman, pardon, non seulement ici. Non seulement ici. Si tu vas dans les diasporas, parmi le meilleur gouvernement. Les compter parmi eux, dans les gouvernements. Tout ce qu'ils font là, je vous dis, le peuple sait que vous trompez, vous mentez. Le peuple sait que vous avez fait des montages pour l'éliminer. Même moi aussi je sais ça. Vous n'avez personne que vous pouvez mentir. Mais pour cela, il y a honte et abandonné. Honte à vous. Soni Nabino. Pour finir, on a pris Goma. La peur a envahi les cœurs de tout le monde. On a pris Bukavu. Je pose la question. Quel est ce politicien? Quel est ce qui a osé passer dans les médias pour défendre le pays? Qu'il dise son nom. Il n'y avait que deux. Jean-Pierre Bemba et Constant Mutamba. Tous ces gens-là, Monsieur Nanga, ça va. On va bien. Je vais t'envoyer quelque chose. Ces gens que vous voyez ici, des traîtres, pas traîtres, pas hypocrites. Écoute-les maintenant. Ah non, 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 non. Chef de l'État, il faut attendre Makambo bien. Ministre Bemba fait beaucoup de tours, il parle beaucoup, il crée de divisions. Il crée des divisions, c'est plus qu'Azeli pour éclairer que Kabila n'est pas congolais. Parce qu'il est clair que Kabila est congolais. Tous les traîtres se sont levés. En tout cas, il faut l'interdire. Dans l'ère à la guerre comme à la guerre, mes ministres de la pêche et agriculture, ceux qui ont été pour défendre, non, il y a un pêche. Non. Oh, il y a un transport. Non. Tout comme vous savez qu'il y a une crise. Toi, tu es seulement l'église. Je défends mon pays. Je défends Mboka Nanga.
Amen. Il mérite soutien la pino. Azo mérité de soutenir. Nous allons nous mettre debout. Nous allons faire la prière. Dire à Dieu. Personne n'est devenu autorité par sa propre force. Toute autorité vient de Dieu. De Dieu. Nous le peuple. Nous avons vu que c'est le mauvais cœur, l'acharnement. À ce qu'on est en train de les poursuivre contre leur détournement. Que Dieu les protège. Que Dieu combatte pour lui. Que Dieu les soutienne. Que Dieu lui donne la victoire. Nous prions. Zambé Nabiso, Zambé Monen, Zambé Nakem, Molo Mawa, Ekite le colonne Zambé. Nous sommes diable ya mouine musika. Pla nyos, o batubazo sala. Nous sommes Nabiso et Pebisa Yabo. Puisque yo koki sakamaloba yabasel. Zambé Nabiso, Zambé Monen. Okoki sakamaloba yabasel na yo. Tusengi bayini nyos ya république nde batelemi derrière le Cambodge. Yo kisaba musoni. On voit que toute arme forgée contre l'enfant de Dieu sera nulle et sans effet. Ba flèche na bango nyos ata bakotela ngo bunganga ezala sans effet. Peuple congolais qui est que mutamba c'est le kola zube na makolo na bango. Yo muto batela kabatu batela. Comprendre oye sali wo basolo ba ya mbongo mais ba yakina poisson ba kenyi plafond ba ke ko boaka poisson partout pa kufa o batela ki ngolo même oyo pemi pepoy ici là nani yesorba ke mai zonga et tuzana koni mege simalu samne bisoy mi pepenyo se kozala nye na komona Yesu. Amen. Kolo pambla bino. Voilà, de retour la famille nabandi ebele abatu bauti kolanda ebele abatu bauti koyoka awa le révérend Pascal Mukuna Makambo aye koloba pona Constant Mutamba nabandi ebele abatu biso nyonso tomonaki awa ndenge procès ya Constant Mutamba ebandaki kokende. Procès na yebande konanga bo sentir kaka ke injustice ya makasi ezalaki. Donc ba question o basi batuna depuis ebandeli ya procès bazo zongi sango tango bazo zongi sango bazo ya na système kaka ba meka ko embrouiller Constant Mutamba. Ti ba réponse nyonso apesi bango, ti ba preuve ezate. Babando loba makambo a détournement ya mbongo baye ko se rendre compte que mbongo eza nango na compte ba compagnie oyo bango babanda ko loba ke no Constant Mutamba fongolaki pona ko iba mbongo mais exista kanango depuis kala. Pas seulement le révérend pasteur Mukuna, tomoni pe ba congolais ebele pour votre information pona ba o bayebite depuis lobi na butu ba congolais bazokendaka kolala na ndako ya Mutamba. Balobi bakolala ti le 27 août parce que le 27 août nde solution ya suka donc wana nde bakopesa mibeko ya suka soki bakokanga Constant Mutamba to soki akozala na ye libre. La famille lelo oyo kande boyebi ezana ba ebele ya ba congolais na biso bandeko na biso o basala musala na Congo. To pesa ka ba exemple ya ba Matata Mponyo. Matata Mponyo asala musala na ye na Congo et yaki ko sala ke tango abandaki ko sala monaki ça ne va pas. Ayaki ko démissionner ye moko. Kandenge to monaki Mutamba awa ayaki ko démissionner
papa na biso pe matata mponyo ayaki ko démissionner. Mais tout monde qui awa bakomaki kolandela matata mponyo somo. De son côté matata mponyo tango amonaki ke bakomi kolandela ye, ayaki ko samba. Biloko azo samba omona kaki no azokende kokweya. Azana ba raison na ye alingi ya se défendre, mais justice ya mboka na biso ebandaki ko permettre ye te ke non aya ko se défendre. Et ayaki ko sala ke matata mponyo de son côté akimaki na ye. Akimaki amimonika ke non soki na continue bongo bakoya kotianga na prison. Boyebi makambo oyo papa na biso muko na uti koloba awa lobi makambo moko ya solo. Lelo soki totali na gouvernement eza kaka batu moko kaka bao basala na série ya Mobutu, bao basala na série ya Kabila, bao pe bakoti na série ya Tshisekedi. Soki toyo kopesa ba exemple eza neti ba papa na biso Lambert Mende. Baza batu moko bazala penza écarté ya makasi na Félix Antoine Tshisekedi. Soki totala ta ba papa na biso Vital Kamerhe. Non. Batu wana basi basali ebele na Congo. Jusqu'à quand bakotika la kaka na politique. Tozana ba papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Bango wana nyonso, quand même ba pe sa chance na ba jeune. Lelo oyo ba jeune ebele bazo tanga na Congo na biso. Mais suka na bango eza wapi? Misala malonga eza te. Misala malonga na Congo eza te. Pourquoi? Parce que na gouvernement etondwami makasi. Kaka na batu o ba sala na ba série déjà ya kala, ba série ya ba Mobutu, ba série ya ba Kabila. Bazo tondwa makaka bango kaka ba liaka. Ce n'est pas comme ça. Bablo mosusu photo lobaka. La famille. Bablo mosusu penza il faut to lobaka. Et aussi au-delà de ça la famille bo partager vidéo oyo. Lelo to mona na Congo na biso. Soki to koti ata na assemblée nationale, to koti ata na assemblée provinciale, to mona lelo ba député national, il y a de ces députés o batika la kotanga te. Na ba pays mosusu o to monaka pour que o postule il faut ozala na moi niveau moko boye d'études. Et permettre ba parents ebele o ba bimisa ba mbongo pona otinda bana na bango na ba école, ba parents wana ba bénéficier pe na baza la récompenser na ba mbongo o ba bimisa pona bana na bango. Et kozala bien te ba parents ba souffra makasi e mosusu bazola la nzala pona otinda bana na bango na ba école, mais lelo oye ko sale makeno bana na bango baza na eloko te, baza na misala te, mais ba o batikala ko tanga te. Neti batu mosusu o to yebi lelo baza ba député. Ata kutu certificat ya école primaire ezate. Ata kutu certificat ya école primaire ezate, mais ake ko postuler azui. Pourquoi? Parce que déjà dès le départ, mutu oya za likolo kuna. Aza mutu na ye babimaka na ye. Aye ko favoriser le ye ba makambo. Yango bomona mabe ya Congo na biso. Na ye bisaka bino awa, soki na osala émission, surtout émission ya Mutamba. Nga lelo o soki boye ko tuna nga. Ministre ya justice ya mboka na biso parmi ba ministre o ba travailler to banda na série ya Joseph Kabila. Ba ministre ya justice o ba travailler na Joseph Kabila. Ba ministre ya justice o ba banda na Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que boyebi ke na yebi ata mon côté? Pourquoi? Parce que msala na bango ezalaki ba vanda na bango na ba office. Ba vanda na bango na ba bureau msala malonga baza ezate. Le seul ministre ya justice o nga mama Étoiline na ye koyeba eza Mutamba. Na yebi Mutamba. Pourquoi? Parce que Mutamba tikala ko vanda na bureau na yete. Mutamba zalaki toujours partout akende ko checker banani o bazana prison lelo innocemment, banani oyo lelo oyo babotoli bango biloko yango nde place toyaki koyeba Mutamba azalaki na tante ya ko vanda te. Azalaki na tante kende to mona ka batu mosusu asala ba voyage akili ba voyage moko ya pamba yebi ke fin du mois na kozala payer, mais plutôt Mutamba azwa tana ye nyonso mobimba pona kosala avanda na bureau na ye wana ayebi ke na ovanda pour 1 heure du temps, na tango azana 1 heure du temps na bureau azo sala tango akobima akepe libanda kosala ba makambo mosusu. Mais wana nyonso na Congo na biso to mona ngote. Yango elobata bandeko na biso ba Brazzaville ba lobi mama Étoiline, c'est comme si bino bo mona importance ya Mutamba te. Comme bino bo mona importance ya Mutamba te, bo pesa biso Mutamba. Comme ça Mutamba aya ko sala na mboka na biso. Imaginez soki bato ali banda ba mona makasi ya Mutamba ndenge zo travailler. Que dire biso ba Congolais. Ezaka pasi. En tout cas, nga eloko ka na osenga na son excellence Félix Antoine Tshisekedi ezake
salela biso faveur longola nanu batu o nyonso basala na gouvernement ko bandaka na Joseph Kabila Kabange ba o nyonso basala na gouvernement ya Joseph Kabila Kabange bango nyonso longola bango kaka kotisela biso ba jeune o batanga toza na besoin ya ba jeune soki Congo na biso kozala parce que ba o baza lelo bazolia ba mbongo balia bambongo ya Joseph Kabila balia bambongo balie bambongo lelo ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi bakolinga lisusu tango manda ya son excellence ekosila bakota lisusu bakontinue na tango bango bakomona de leur côté ke bakoli bakokotisa nde bana na bango. Alors que dire nous autres babiso o totanga que dire bana na biso o totangisa lelo donc gouvernement ekozala gouvernement moko héréditaire parce que papa na bango asalaki mwana pe akokota mwana kotikela pe mwana pasi ezaka pasi en tout cas ezaka eloko to osenga en tout cas nga na apprécier makasi na makambo papa na biso mukuna alobi eza makambo moko eza juste et honnête alobi ango na motema na ye nyonso mobimba Kongo na biso justice eza te Kongo na biso soki baini yo bakosimbisa yo touche yango bomona bato ebele bao préféré na bango bakendaka mosika batu mosusu amoni kaka aye bakomi kolandela ye leta komi kolandela ye c'est fini a préféré na ye akima et pourtant Kongo na biso eza pays moko soki muto ayibi aza wana ta soki azalaki député azalaki nani avanda basambisa ye soki aza innocent abima na ye innocent soki pe aza na makambo asala ebima na poisa si faut ke bakanga ye bakanga. Mais Congo na biso ozala innocent te okokota na yo na prison. Tomona ebela batu babotela bango bandako à l'occasion de rien. Mais tango Mutamba zalaki ministre ya justice ba makambo wana nyonso buzoba esila. Nyonso Mutamba komi kotia yango na poisa. Alors gouvernement ya na biso oyo bazolinga bongo te bango balingi ka ba regroupement na bango. Yango ba osunga son excellence Félix Antoine Tshisekedi te. Bango ba vandeli wana ka balia ka bambongo. Et pourtant bambongo wana eza bambongo ba ministre mosusu neti ba ministre ba faire ba ministre moko bozvandi bokomi kokanisa awa to sala nini to créer ta misala ba jeune bazwa misala na ba pays mosusu to kotaka na Zambia pamba combien ya misala basi ba créer mais population lelo ezozela ka misala son excellence Félix Antoine Tshisekedi a créé misala mais batu baza supposé au créer misala ce sont des ministres mais pourquoi parce que bango basi bakoli donc ba se regrouper kuna kaka kimuyibi na kimuyibi babandaka koyiba na bango baliaka bambongo à l'état bango ba s'enrichir kande bomona Lambert Mende lelo akomi kaka kolenga lelo akende boye mabe lelo lobi kuna azonga kuna mabe pourquoi parce que azoluka na eka titre mbongo oya lia na série ya Kabila et sili awazoluka mbongo lisusu ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ole bati ke la pe ba jeune musala ba sala ole bati ke la pe ba jeune bango pe ba bénéficier ba o batanga lelo bakomi ko se retrouver na ba wenze ba o batanga lelo bakomi ko se retrouver ba o teka ka ba makala bakomi ko teka ba makala. Pourquoi? Parce que gouvernement na biso bazozongisa ka mitu o yakala génération ya sika ezate ba o bazoya na kisika nyonso ba Constant Mutamba bango wana bazo combattre ka bango ezaka pasi pe mawa babilo mosusu la famille en tout cas ezo pesa kanda neti moi personnellement naza na kanda ya makasi pesinga kanda moko makambo ya Mutamba ezo pesa nga kanda en tout cas courage na ndeko na biso Mutamba tokomi na suka la famille. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.